banyokolaki barwandais oyo batuoyo na balema na banglais na degré moko impossible comme des esclaves. Mais bakolo mboka babembe bavira bafulari bazalaki koyokela bango mawa. Alors mpona koexprime mawa na bango bazalaki na yango epai ya barwandais wana batuti wana, alors baza kobenga bango na Swahili banyamulenge, c'est-à-dire bato ya pasi, bato ya minyoko nde esika komba nyamulenge. Phénomène nyamulenge oyo eye kozwa ampleur na yango vers 1956. 56, 57, 58 de ba-allemand na ba-anglais babandi koimpose bango bandima appellation wana nyamulenge, c'est-à-dire na vision ebimisela bango ethnie ou bien communauté nyamulenge na kati ya Uvira. Mpona nini na vision bazalaka na yango ya koluka kopesa bango mabele na République démocratique du Congo. Alors, juste influence qu'on a l'air commis avant tout le en 1956 comme on a la 20e siècle de makambo bandi kokoma makasi communauté oyo bandeko bauta batucho bauta ki na Rwanda na 20e siècle bakomi ko réclamer droit de terre. Babandi ko réclamer droit de terre. Bino boya lokola esclave boyaki lokola ba berger de troupeaux, tout ça bofandi na mabele ya batu bakolo mabele bazalaki babembe bazalaki bafuliri lo bazalaki Voilà, chers internautes, mbote na bino bisika na so bozali mbote balanzi na biso babonné na biso bo continuer ko s'abonner ko partager surtout ko commenter vraiment na bémission na bino 42 bo sala 42 bo message vraiment ko commenter mo ba commentaire na bino wana et ça la biso bien na pesi mbote na nga na refrain ki sombe na papi keli ba boss na nga bakolo tindika original wa mbote na bino bisika bozali sans oublier mama Jeninda ya Kaembe député national ya yo yango wana Charles Mbongo contre Mbongo agence sur na Londres Lucas sénateur Jésus les vrais Njilois papi atunga mbote na bino pe abonné na biso balanzi na biso nyonso lelo toza bongo na président Moïse président parlement de Bourron prend Gambela auto bandaki na ba chapitre na biso tolobela ki bino loto fa premier chapitre auto atamaki batuti na ba origine na bango ndenge nini batuti bayaki ndenge nini bakomaki na Rwanda ndenge nini Rwanda pe komaki pays bolanda kande président Moïse alobaki on tozaki mo temps mingi via ba caprice ya technique na biso yango wana sali bongo mais lelo tozo atamé na deuxième chapitre na biso eza bongo phénomène nyamulenge toza déjà na président Moïse awa apesa biso ba point na na kati ya phénomène nyamulenge mbote président Moïse. Oui, mbote maman journaliste. Bonne santé. Santé za malamu na Nzambe. Mama tozi mo mikolo ya poto atamé deuxième chapitre na biso o. Oui, mikolo indépendamment na volonté na biso. Utaki na ba francophonie, ba caprice ya technique, ba nzoto pe etongisaki les harmonies de l'extrêmement colébélé, notamment qui deuxième chapitre de sauté, alors quoi francophonie c'est si là qui tout le monde matériel na biso est commis à bon état et puis les autres à bon état, donc on quatre les sociétés sauf imprévu. Vraiment. Les autres tozo atamé déjà deuxième chapitre na biso phénomène nyamulenge. Lelo vraiment faut que ça peut ba imboka ba sepela ki mingi vraiment na premier chapitre on a ndengo lobela ki bango mingi bazaki ba ignorant ba yeba kité mais ba comprendre vraiment à travers président Moïse la kisi bango vraiment vérité ndenge nini Rwanda ekomaki pays lelo o côté ça bango lisusu na kati ya phénomène nyamulenge pour ba comprendre vraiment lisusu. OK, merci chers téléspectateurs partout au bozolanda biso na chaîne na biso. Et puis là-bas, R habituel, partout ce que vous allez, ça n'est pas. Beaucoup de vous allez, bonjour ou bonsoir. Toujours votre humble serviteur, Moïse Chisanda, président coordonnateur, coordonnateur et président parlementaire il y a UDPS, à Wanafuna, dans la ville province à Kinshasa.
la République démocratique du Congo. Donc tozali wana pona bino bozali wana pona biso. Ndenge tolobi kozapete ezamona kolanda biso kaka na même chaîne oyo bokoyoka kolanda ba information na bino pe bokoyoka ba histoire nyonso toza nango to parler sur d'abord tobanda ici l'origine du peuple Tutsi. Et puis, le Rwanda est comme une nation. Et le lot de phénomène. Nyamuleng. Nalingaki Kolbalabino, d'ailleurs, l'épisode de la Bisso et le Bosso, Kolbaki Nabino, Rwandais, Azalakate. Topé tous à Rwandais. Tous, Nenge Tolobaki, ils ont venant à Nilotique, à partir d'Éthiopie, les Bayaki à partir à Rwanda. Avant la colonisation, tozaki na bino Rwanda ezalaki te, tozaki na deux colonies. Tozaki na colonie anglaise, na colonie allemande. Les deux colonies basengaki na roi belge, après ça bango une partie à est kuna pour basala une république. Donc mon roi belge a également une partie à terre pour moni basala qui république du Rwanda. Mais avant cela, tous c'est là où Tubaya, bakutaki déjà autochtone. Oui, Zalaki Batwa. Batwa déjà, Bazalaki Bakolo Mboka Rwanda. Ok. Ndenge baza ko sala plan de tournage na bango ya royauté pendant 3 ans ba Hutu bazui, 3 ans Batusi, 3 ans ba Batwa bazui. Mais phénomène wana be royauté a plan de tournage wana ba toi ba sepelaka na bango nango te. Donc on y va kotaka na république démocratique du Congo. Rwanda na Hutu, na Tikali, na Hutu, na Tutsi, Batikali na kati ya Rwanda. Alors, phénomène Nyamuleng Ndenge Tolobi est sa complicité contre la République démocratique du Congo. Alors, les lois ba makambo tozomona ba impérialiste na ba capitaliste ba menacer nango reçu les lois. Ce sont la même mauvaise politique pour les capitalistes, les impérialistes, qui ont imposé la République démocratique du Congo. Tous les ethnies mon côté, communauté mon côté, babengi Nyamuleng. Awa la République démocratique du Congo. Alors, ceux qui bakomaki ba Nyamuleng, comme Sabino, comment et bakoma ba Nyamuleng. Mais ce sont des personnes de Tutsi oyo bazalaki na Rwanda. Vague ya liboso oyo bayaki à la République démocratique du Congo, plus précisément na Sud Kivu, na haut et moyen plateau ya Fizi, kuna na Minembwe, ezalaki au moins 46 à 48 familles. Dans le 46 à 48 familles, ezaki mobali na mwasi na bana na ye. Soit du mobali na basi na bana na ye parce que l'époque wana ezaki nango mpe kookipe te mobali moko akoza na basi mibale misato mine to mpe mitano. Mais c'était 46 familles oyo bayaka liboso na 14e siècle. Bayaka na 14e siècle na sous influence ya balema na ba-anglais. Baye na bameme na bangombe na bango na likanisi nini baye koluka place ya kobokola bangombe na bango. Et bakolo mboka, bavira, bafuliro, babembe, batikaka bango po bayebike bakobokola bameme. Mais juste te komona na 16e siècle vague mususu eye. Et vague mususu baye bazaki innombrable. Donc bazaki ebele balema na baanglais mutu balemaki bango. Tango baye na bango juste kaka na environnement wana ya haut et moyen plateau ya Fizi na Minembwe. Baye na bango cette fois-ci non comme ba berger et bayaki na bango comme ba travailleurs na bango. Ba exploiter les bango minerais, ça dit exploiter les bango or na rivière ezaki na Minembwe kuna na Fizi. Alors on le lo ba bengango rivière Mulenge na montagne Mulenge. Mais dans le 14e siècle, 16e siècle, on a rivière Mulenge était Fizi et même la montagne, la fameuse montagne, Mulenge était, c'était toujours la montagne Fizi.
Ok, tant baye wana babani kosala misala na bango, mais lokola bazaki comme les esclaves, bazaki koimposer bango ba gramme ya or oyo bakoki koexploite na mai. Mais nde arrivaki comme esclave akozala libre terre na bamouvement na ye na makambo na ye nyonso. Soki osali likambo na se wana na plaine epuis na rivière, soki balingi bapinir yo, ba-anglais na balima bazaki na cachot na bango likolo ya montagne. Alors na montagne wana bakozwa yo bake kotia yo na cachot likolo ya montagne wana. Alors bazaki ko faire souffrir bango na degré moko impossible. Impossible, je vous dis, maman journaliste, nyokola ki ba Rwandais oyo ba tout yo na ba allemand na ba anglais na degré moko impossible comme des esclaves. Mais ba kolomboka, ba bembe, ba vira, ba fulari, bazaki koyokela bango mawa. Alors, pour exprimer mawana bango bazalaki na yango epa ya ba Rwandais wana ba tuti wana, alors bazako benga bango na Swahili banyamulenge, c'est-à-dire bato apasi, bato minyoko nde sika komba nyamulenge uta kombo ya nyamulenge ebanda. C'est depuis 16e siècle. Mais 16e siècle comme on a nazwaki influence cité. Tu vois comment on a deuxième, troisième vague et na 18e siècle. Quatrième vague et na 19e siècle. Alors, kombo ya nyamulenge, appellation nyamulenge ou phénomène nyamulenge, ezaki penza ko exister te, mais batamboka nde pona ko exprimer pas souffrance au peuple na zaki nango, pona ko identifier bango bien, bango benga bango ba nyamulenge, c'est-à-dire batu ya passe. Okay. Alors, phénomène nyamulenge oyo eye kozwa ampleur na yango vers 1956. 56, 57, 58, de ba allemand na ba anglais bandi ko imposer bango bandima appellation wana nyamulenge, c'est-à-dire na vision et bimisela bango ethnie ou bien communauté nyamulenge na kati ya Uvira. Pona nini na vision bazalaka na yango ya koluka kopesa bango mabele na République démocratique du Congo. Alors, juste influence sur la récomique avant tout le en 1956 tu es comme là na 20e siècle awa mais makambo bandi kokoma makasi communauté oyo bandeko bauta batucho bauta ki na Rwanda na 20e siècle bakomi ko réclamer droit des terres. Babali ko réclamer droit des terres. Bino boya lokola esclave, boya ki lokola ba berger des troupeaux, tout ça bo fandi na mabele ya batu bakolo mabele bazalaki, ba bembe bazalaki, ba fuliri lo bazalaki, ba vira bazalaki, boye na mabela batu bayambi bino et quelques siècles après, bobali ko réclamer la droit des terres. Mais gloire soit rendue à Dieu pour les Belges, pour les comme administrateurs. Les Belges, en 1912, a eu une décision d'organiser l'administration coutumière na Uvira. Dans les Belges, a eu une décision d'organiser l'administration coutumière na Uvira. Alors, qui ba Rwanda yo bapesaki bango mabele te po bayebaki ke baza ba Rwandais. Donc bakoka kokosa ba Belge te, ba Belge baza bakolo Congo malgré ba influence ba allemand na ba anglais bakoka ki jamais ko voiler histoire devant ba Belge. Donc molé bakomo réclamer ba droit des terres à partir du 20e siècle dès 1912 ba Belge ndenge na tukoloba babali ko organiser administration coutumière. Okay. Et batuna batu ba Belge bakomi koptike na bango localité na bango territoire na bango na groupement na bango. Mais ba pesa territoire mon côté, localité mon côté ou bien groupement mon côté et pas y a ba tous
pour bazaki ba étranger bazaki ba paya bakokaki kozwa bakoka na droit ya terre te. Alors ba belge ba profitaki lisusu na conflit oyo bango moko batosi bazalaki na yango. Conflit na bango eutaki wapi na kati ya mouvement na bango bazaki na deux chefs. Okay. Na deux chefs bazalaki na bango moko kombo na ye Kaila. Kaila chef ya liboso, chef ami balé Gautu. Alors na conflit wana ya Gautu na Kaila me permetaki lisusu ba belge bazwa raison ya kopesa bango droit d'auteur ata mokote na kati ya Sud Kivu topé na Uvira. Mais tomoni à partir ya décision ya ba belge wana tension et ko matamakasi. Mais c'est depuis 16e siècle déjà la tension ezalaki na bakolo mabeli. Mais tension et ko makasi dans bango basali ba mouvement ya ko senga droit de terre et que ba belge leur ba organiser administration coutumière ba pesi ba tutsi na belete na Uvira tension et ko makasi entre batusi yoyo na bakolomboka babembe bafululiro bavira na banyundu. Tension ekokoma makasi ekomokola guerre moko ethnique. Alors nde yango ezalaki penza lisusu parmi bacause oyo lelo biso tozosouffrir nango na République démocratique du Congo oyo ememeli biso baguerre ememeli biso barébellion ememeli biso bagroupe armé nde bandeko wana lokola bazalaki soutenir na baallemand na baanglais bafandaki ndenge wana te bakomobundisa babembe bakomobundisa bafuliro bavira na banyangu bakomobundisa banyindo. Alors bango mpe bakolomboka bakokaki kose laisser faire te de crise wana oyo ebandaki wana ti lelo ezokoka osila te. Ce n'est pas une question à faire. Il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo otozomona baopposant congolais na fameuse confession religieuse moko awa na kati ya République démocratique du Congo balinga baparle la sécurité ya République démocratique du Congo surtout na partie est nango ezali fruit ya Félix. Non, Félix nde azobunda mpona kosilisa phénomène wana. Okay. Alors phénomène oyo tomoni ntango crise oyo ekobanda nde bandeko na biso baris batika biso te banda kala déjà baris bakoma koluka koma bakoki kolibere République démocratique du Congo na maboko ya baimpérialiste na bacapitaliste. Pamba te baimpérialiste wana na vision na bango ya kokotisela biso bavague ya batusi na Nord Kivu, na Sud Kivu, na Katanga, na Grand Kasai. Donc vision ezalaki ya kopanza République démocratique du Congo ba démembrer osali ba balkaniser yango. Nde baza kokotisa population wana malembe po bamemela biso likambo tozala yango. Mais tango Lumumba aye kozwa vraie information, il y a mauvaise politique, il y a ba colonialiste na biso domoni esika Lumumba abandaki bitumba na ye pour la libérer République démocratique du Congo. Donc Congo na biso ba anglais na ba allemand basi babandaki ko infiltrer biso yango na population moko étrangère on ne koni lelo bakomi ko déranger biso na ba appellation ebele ko to kwa kolobela ngo malembe ndenge tolobaki ba rwandophone banyarwanda banyabwisha banyabwito banyamulenge tout ça nyonso wana tokolobela bino awa ezali plan ya fameuse communauté internationale pour bapanza République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, nous allons toujours connecter ya kolanda biso na bokebi nyonso oyo baesika nini bitumba o Félix aza na yango soki nazo défendre babiloko oyo non parce que je suis au parti je suis du parti au pouvoir. Mais nous défendre yango comme panafricaniste
et puis comme congolais on a zo wela mabela bakoko na biso lelo so tolobi vérité te lobi Congo ko panzana bana na biso bako zanga mabele et que mabele et donc ne pas la population moko ayaki comme esclave ayaki comme berger de troupeau et ba ko boto na biso ba mabele na biso ndetina o bomonike et mema lumumba dossier ya banyamulenge nde bomisa lumumba ntango lumumba bandi kotelemela yango nomoni un certain le 17 janvier 1961 nde baye kobombela biso lumumba donc lumumba baboma ye mpona liti oyo ya banyamulenge sadi ntango tobandi confrontation wana bakolo mboka babembe ndenge nalobi bafuliro banyindu na bavira nde baanglais bakamataki baélite mosusu ya batusi wana bazwaki bango bake kotangisa bango na mikili ya poto mpo baya kopanza République démocratique du Congo malamu nde na 61 wana lere babomi Lumumba. Alors Lumumba après liwa na ye na gouvernement na ye comme premier ministre na gouvernement na ye azaki na un jeune homme azaki ministre ya éducation ministre d'éducation au jeune homme oyo babengaki na kombo ya Pierre Mulele. Pierre Mulele azalaki Kivusien te. Pierre Mulele azaki ndeko na biso ya Grand Bandundu. Mais après la mort ya Lumumba pona licho ya banyamulenge kaka po babotola biso mabele Pierre Mulele azongi na Bandundu. Tant azongi na Bandundu a sensibiliser, a mobiliser population ya Bandundu atalisi bango comment République démocratique du Congo elingi panzana ba impérialiste bangi babotola biso Congo bazui ba implanter population moko inconnue la République démocratique du Congo pour babotola biso République na biso. Donc on Pierre Mulele a réussir en 1963 à réussir que ça sa rébellion moko otobengi ngo rébellion Mulele. Oyo ba élément na ye na milice na ye babengaki bango ba Simba. Alors ba élément na ye babengaki bango ba Simba. Oyo bakitaki ti na Sud Kivu na Fizi. Raison na bango bakitaki na Sud Kivu na Fizi ezaki pour combattre les Tutsi. O lelo tobenga banyamulenge. O bazaki koluka bazwa identité wana frauduleusement bakoma communauté soki etini moko nyamulenge babana ko réclamer ba droit de terre ndenge bakoma ko réclamer na 20e siècle na 1912 wana bazo réclamer ba droit de terre timukolo ya lelo babani ko réclamer ba droit de terre. Maman Nelly na ba téléspectateurs boza kolanda ngai République démocratique du Congo depuis Eza Congo tozui kaka ba président congolais mibale. Non. Président congolais ya liboso de père et de mère ezaki Laurent Désiré Kabila. Malgré ma benaye asalaki tokolobela pe historique na. Président congolais de père et de mère ya mibale otozui eza Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors pour na kasavu eko choquer batu mosusu. Mais tikane bisabino vérité. Aza Muyombe bien sûr, mais bakokone baza ba espagnol. Bakokone baza ba espagnol, wana tokobeta masolo yango. Mobutu sese ko kugwendu, tokolobela peut-être poto blessé penza batute et toana ba mouvance belé ya EPR o lelo tozana bango na union sacrée, mais ce qui est vrai, c'est une histoire vraie. Ouais, sengeli toloba, Mobutu ba présentaki biso ye comme Mungandi, mais na koki koloba aza mutu ya ngambo mususu. Alors prévané bayelaki biso ye balobi abotami na libumu ya mama yemu. Mama yemu batangisaki biso na kelasi abotamaki na 1922. Aye kobota Mobutu na 1930. Comment mwana ya 8 ans abota zeme yango kotaki na âge nini abotaki na âge nini areglaki na âge nini mabele bimaki na âge nini. Mais Mobutu azaki ye moko te. Babisi biso Mobutu azaki na bayaya na ye mine na liboso. Neli koloba mama ye mwazaki na bana mitanu mine avabota Mobutu mwana mitanu.
comment en 1922 oboti ba yaya Mobutu obota na Mobutu. Donc l'écart il y a 22, 23, 24, 25, donc 8 ans oboti ba na 5. C'était une fausse histoire. Oh, ils ont qui montait dans toute pièce. Alors, non, moni lokola, c'est ce que Kukubwendo Wazabanga désiré. Alors, qui arrive sous influence, il y a des impérialistes pour la Panza, République démocratique du Congo. Alors, vous voyez comment on a les qui ont utilisé Tango Moulele, abandi rébellion na Fizi pour combattre les Tutsis au Bazaki Kolinga Bazwa Mabele na biso na Fizi kuna. Alors, les baïs utilisé Mobutu, armée nationale, le quoi FARDC, a utilisé hier, Pierre Moulele. Pierre Moulele a complicité na tous. Autobe la bango lelo, Banyamulenge, ya lokuta ou etikala kozalate. Alors, tu vois comment on a tous, il y a basala qui milice na bango pour combattre Pierre Moulele, na milice ne ya Basimba. Milice na bango kombo nango Abagiri. Abagiri wana elikoloba tout simplement na français le guerrier. Parce que Agabari wana basangani na armée nationale congolaise pour babundisa milice ya Pierre Moulele. Pierre Moulele azaki kobunda non contre République, mais Pierre Moulele azaki kobunda pona ko déloger batusi o bandaki baboto na mabele na biso na Fizi na o et moyen plateau ya Minemo. Mais gouvernement lokola bazaki ba marionnette ya ba impérialiste ba ko combattre Pierre Moulele jusqu'à ce que tu sort na ye ndengeni ni ezalaki. Alors après qu'on réussir Pierre Moulele ndeto komona ba élite ndenge na lobaki yango awa na développement nanga ba élite ya milice oyo Abagiri ya batusi. Alors bazui ba élite na bango oyo bakendaki ko former bango ko tangisa bango na Angleterre. Parmi ba élite wana ezali ba tata ya Bisengimana wazalaki directeur ya cabinet ya Mobutu. Yo komona susu tata ya ministre na biso ya infrastructure toza na ye nani ministre infrastructure toza na ye Jikoyo Gizario. Tata na ye pe azaki parmi ba milice babundisaki Pierre Moulele. Ye pe tata ne bazwaki ye bakendaki ko former ye ba ye na 1972. Ba ye na 1972 Mobutu Sese Seko Kukubwendo Wazabanga azui batusi wana o lelo tobenga Banyamulenge azui bango akotisi bango na administration na cabinet na ye na armée na biso na police na biso na ba institution nyonso sous commandement ou influence instruction ya ba anglais ya ba belge ya ba français na ba allemand. De tout beaucoup toazala kinewana, il fit traître. Vraiment. Ça dit il fit traître. Oh c'est ce que Kukubwendo de Wazabanga, le loba batu ba regretaka mais parmi moko batu ya liboso ba kotisela biso ba toutes na kati ya République démocratique du Congo à l'époque ça c'était Mobutu. Vraiment. Na la posani le solo ya Bisengimana. Gizario lelo batu bazoyo kamonde lelo ngana lubango je suis de l'IDPS Gizario azana IDPS na bike tata na ye a tous ba ressortissant ba mi benga lelo ba Nyamulenge ongai tisanda na kotikala ka jamais ko accepter yango en Nyamulenge aya ko manipuler opinion congolaise basenga mabele na République démocratique du Congo. Là je dirais non tant que je suis encore en vie. Ba Congolais basé belé na Angola, ba Congolais basé belé na Soyo na Angola. Mokolobo côté ba Congolais ba déclarer Soyo et comme parti à terre na bango. Ba Congolais basé belé na Afrique du Sud, ba Congolais basé belé na Gabon. Mokolobo côté ba Congolais ba manifesta basenga parti à terre na Gabon ou bien en Afrique du Sud, même na Congo Brazzaville. Ba Congolais basé belé na Belgique. Mokolobo côté toyoka ba Congolais na Belgique basenga mabele moko ya Belgique balobeza mabele na bango po bafandi wana mingi toke na musika na Bruxelles na quartier tobengi Matonge
alors toyoka ba congolais basengi matonge wana ekoma mabele na bango ba congolais non mais comment ba rwandais bolongwe na Rwanda boye kobokola bibwele na bino na Sud Kivu pe mususu boyaki comme ba esclave mais plusieurs décennies après boya bobanda kosenga mabele ya bato o bokuti bakolo nango babembe bazaki wana bafuliro bazalaki wana bavira bazalaki wana banyindu bazalaki wana na présence na bango bobanda kosenga droit de terre pe bobanda kopoma bakolomboka non moi je dirais non je n'accepterai jamais eloko chers téléspectateurs partout o boza kolandanga nasenga bino soutien na bino bo soutenir émission na bino soutenir émission na bino pour te continuer la recherche d'abord tozanga ki to bakisa to sabino vraie histoire ya phénomène yo nya Rwanda phénomène rwandophone phénomène nyabwisha nyabwito phénomène nyamulenge to sabino ba phénomène nyoso wana boyeba comment fameuse communauté internationale azako se comploter contre la République démocratique du Congo, mais azako se comploter contre notre chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment une armée nationale et gros sangana na milice ya bapaya pour babundisa mwana mboka lokola Pierre Mulelo. Non, 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 ils ont même complicité aux communautés internationales azako mimalelo oyo Monique azolingate na tête ya Congo. Vrai Congolais azala ndesika na soutenir vision ya Noël Tchani ya Luanaye ya de père et de mère donc il faut ba Congolais de père et de mère bazala ba institution nyonso ya République démocratique du Congo pour le combattre la patrimoine na biso ba battre la République démocratique du Congo. Vous savez, depuis 16e siècle, 14e siècle, 18e siècle, tout depuis 1912, combien de tous au bazar la carte d'administration na biso, combien de tous bazar na armée, combien de tous bazar na la police, combien de tous bazar na députés nationaux, la députés profession, il y a un ancien manger, bon yeba nani au bino boko voter. Dans la liste mobimba, il y a tous on va déposer ma candidature na bango. On tombe na Nyamulenge, Tokolobelango. Ezala bimi na parti ni bolanda ngai votre serviteur tant atangela bino liste yango. Batondé ngala ko bisa ba ndeko la bino même na Kinshasa même partout ba voter bango te. Soki to voter n'erreur tozo kaba République démocratique du Congo. Voilà. Voilà maman Nelly, deuxième partie na biso o tolobeli sur phénomène Banyamulenge. Donc, nous avons Bango, Banyamulenge, dans la communauté, mon côté Nyamulenge, Totika la Peko Zalana, Etini, mon côté Nyamulenge, la République démocratique du Congo. Donc, nous avons un phénomène moko monté dans toutes pièces, na ba impérialiste, na ba capitaliste, pour baluka ba boto la biso, ma belé, ya Sud Kivu. Voilà, bandeko, toze la question na bino, na même chaîne, na même numéro, o ezali wana. Vous posez la question, tu peux répondre bino. Mais oh, etikali to koyeba, pour compléter bino pour vous aller éclairer dans le phénomène oyo Nyamulenge. Voilà maman Nelly. Président, Kokyo profiter pour passer bon même numéro na yo moko peut-être en a besoin à tout na mi tout na direct pas na yo. Au PC numéro pour na maloba suka pour na mukolo ale. Oui, comme maman Nelly vient de le dire, ba nyo so bozana ba préoccupation, inquiétude na ba question, numéro nanga WhatsApp. Numéro dans WhatsApp, il y a plus 243 81 63 31 718. Plus 243 81 63 31 718. Combien de WhatsApp, on dit audio na yo, poser question nyoso, on peut poser. Na ko répondre yo sala demande nyoso ko sala na ko répondre yo peut senga soutien na bino même financière pour permettre biso to continuer sous ko sala bino ba recherche ebele ko boyeba ba phénomène oyo ya ba Rwandais ba complicité nini bazana ngo contre fameuse communauté internationale contre notre République démocratique du Congo partout sika bozali na pesi bino mbote na kombo ya Nzambe ya bakoko pe na kombo ya Nzambe oyo akelaki likolo pe na se. Ciao, je vous love.
Voilà, chers internautes, merci Nabino Nyonso Bozaki Bossa Betandoke Nabino pour nous toujours. Bah chapitre Nabiso to pesa ki nos promesses na nzela ya serviteur Nabino président Moïse Tissanda a outil déjà pour éclaircir biso na phénomène Nyamulenge boyo ki ndenga pesa vraiment éclaircissement wana. Bon, ça aura toujours un papier na bic na pour na ceux qui vont moniquer à président Moïse Bo comprend déjà que donc mamunya ça so le beza histoire mobimba ya mboka na biso ndenge nini bato bazo luka ba boto la biso République démocratique du Congo mais aussi mbaté na mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moto ebi ke nyonso ekende vraiment bien. Merci na bino balanzi na biso ba abonné na biso to va tamer troisième chapitre na biso lobby troisième chapitre na biso to le phénomène Nyarwanda de to simba yango vraiment bokoyo ka président Moïse Nenga kota vraiment na kati ya phénomène Nyarwanda. Merci na babonné na biso merci na bino nyonso pour vous allez toujours wana pour na commenter ko tuna mo mituna merci vraiment na bino babonné na biso to kota prochainement merci bye. Today